Bande Congolais. Ba diaspora congolaise. Nazongeli susu mwa moke sima moke po ite tokende malembe na débat na biso totala banani bazali kolinga ete Congo e avancé pe banani bazali kolinga Congo ezonga sima. Bandeko kaka ndenge na lobaki mama moko aboti bana 10 na papa na mobali na ye bana na pe bakomi mikolo. Après sima ya mikolo mama wana aye ko perdre mobali na ye, mobali ya kufi. Tango mobali ya kufi bakundi ebe makambo eleki. Après mama oyo mikolo epusani posa ya nzoto pe ebandi kosenga. Mama alobi te nakoki kozala boye te, mama ake kosala connaissance na moninga mobali moko. Nde mama azwi décision ete na moni ete ifo na vanda na moninga mobali oyo. Bana misusu mwambe basepeli na likanisi ya mama na bango. Me bana mibale basepeli na likanisi ya mama na bango te po balingaki teke mama na bango azwa moto atia na ndako. Alors bana wana mibale balongwe na ndako bakei kovande pa ba voisin. Mais pe ba voisin sika ba vandaka tango nyonso kofinga papa oyo abala mama. To oyo avandi na mama na bango kofinga mais papa wana pe a répondaka te po ete azali komitia na place na ye ya kibo papa. Ayebi ete wana bazali kaka bana. Mais sikoyo esika bana yo mibale bakendeki kovande pa ya baninga bakomi koyoka na masolo baye koyoka lisolo moko moto moko ye koyebisa bango bino ndenge bozalaka wa boyebi na butu ya lendi ekoya babandi moko baza ko se préparer po bakende bakota na lopangu na bino na butu baza na besoin ba violer bandeko na bino abasi pe babeta bandeko na bino ya mibali. Tango bana mibale bayoki bana mibale babandi kolobela yango kaka na mosika babandi koyebisa bato toyokaki bato moko bakoya bakosala boy bakosala boy. Bandeko tango ye kokoma mokolo yango ya lendi bana yo mibale pe esika bazalaki balali epai ya bakamarade na bango babandi wana pe baye bakoti baviole bandeko na bango abasi babeti bana mibali pe babimi bakei. Après lobi na tongo bato baye bakomi kolobe botela makambo babandi bayaki kosala na ndako ya ba entel tala ndenge basali. Après bana oyo mibale oyo bayokaki déjà lisolo bien avant oyo bayokaki déjà ke babandi bakoya na ndako na bango babandi koyebisa na bato omoni tolobaki yango ke babandi bakoya na ndako na biso po baya kosala mabe po baviole baye na biso banini bakomi koloba bozolanda lisolo balobi toyokaki bien ke babandi bakoya mais toyebisaki na bino me bondimaki te wana baza koyebisa na bato boyebisa biso siko bandeko bato bazali koyoka bango bakozwa bango au sérieux to bakomona bango bazali ba moins sérieux wana ezali motuna mpona bakongolais bandeko sikoyo tokoti na kati ya masolo mpona nini totalisi bino eloko oyo tozwi sikoyo exemple na biso bakongolais oyo tozali lelo na libanda ya mboka badiaspora. Bandeko bomonaka tango nyonso ndenge ezalaka ete okomona ngwanda aza koyebisanga na bato nazwi déjà information barwande balingi bakokende kokota bakote ya ruchu bakosala trouble kuna boye information nasi nazwi tango alobaka yango bandeko azali koyebisa na bato oyo lelo bato mosusu bazali kobenga eke ngwanda azali prophète me bandeko bakongolais tozala quand même bato ya mayele tango tozali koyoka bamakambo ya boye
pusaka pe maele na biso mosika. Ndeko na moto oyo balobi ete alingi mboka na ye pe alingi bana ya Congo pe bato oyo babelelaka ntango nyonso ete tozali na baminduki tozali na babibundeli. Ndeko eloko nini ezangaka ntango bango bazwaka bafuite d'information oyo bato mabe bakokota boye bakokende kosala boye na ese ya Congo bakosala boye soki mpenza moto alingi mboka na ye pe alingi peuple ndenge bango balobaka. Ndeko soki ngai mama Rosalie nayoki likambo ya boye nayebi ete nazali pe leader nazali na susi ya mboka na ngai na koloba ete non ndenge nazwi nouvelle nayebi ete makambo wana ekosala madate boye ndeko nakoki kosensibilize basoldat oyo nyonso tolobaka kaka tosimba mandoki tokende komengana Joseph Kabila. Mais eloko nini ezangi bato na bino wana boyebisi bango balobi tala likambo boye kosala makote ya este na date boye tokende nanu kointercale kote kuna po ete bamama wana mpe bazali koviole bango trop c'est trop. Boke kosala barrage kote kuna ya este bolakisi ete bozali mibali ya solo oyo bino bolobaka ete biso tozali basoldat ya Mobutu tokokufa mpo na ekolo boke kotia barrière. Mais po toyebisa bino makambo oyo nyonso bino bosalaka ezali kaka bamakambo oyo bino moko bolingaka nde esalama bongo po ete boyeba ndenge ya kotombola mongongo mpo bolakisa na mokili bokanisi ete makambo wana nyonso tu bosepelaka na yango mpo ekoservir bino mpo lobilobi bozwa bokonzi na Congo. Yango na tolobi ete bandeko moto moko amikosa te aloba na bino ete bato ntango batombolaka mongongo na kombo ya bamama bafemme violée bazalaka na susi mingi na motema te ezalaka susi na bango te ezalaka nde esengo na bango mpo bayebi ete wana etikali kaka arme na bango oyo nzela nini bakobanda kolekela mpo ete babanda kotombola mongongo mpo baloba bandeko bino bokanisi lelo soki na Congo wana kimia ekoti bamakambo nyonso tu ya baviole esili yokanisi bapoliticien oyo to baopposant congolais oyo bazali ya libanda bakoloba na bacongolais ya diaspora lisusu nini bino bokanisi ngbanda koyebisa lisusu bato nini bayoka ye. Yango na omoni ete bango moko bakoma koservir makambo wana ya baviole na kote ya este bakoma koservir yango makasi pe ndenge kaka toyebisaka bino bandeko babolingo lelo ata bobengi biso bacomédien toyebisaka bino ete ntango bamakambo wana esalamaka na kote ya este basoldat ya bautu oyo ya barwandais na basoldat ya maimai ntango basalaka babiloko wana oyo ndenge bomona kokomona ngwanda koya une semaine avant ayebisi biso ayebisi bato alobi ete oyo nazwi déjà bainformation kote ya este na kote ntango mosusu ya ruchuru bien walikale likambo moko ekosalama après une semaine ekoki bomoni likambo yango bolobi ngwanda azalaki prophète te ezali baplan déjà oyo bapesaka ye bainformation na bato na ye kote kuna ya este il faut bofungwamaka bato ezali babiloko na bango basalaka badestabilisation mpo na nini koluka ndenge nini ya koconvaincre peuple ezali politique. Ngwanda na minute politique na ye carte na ye azali kobeta yango wana bomonaki totielaki bino interview moko mokolo mosusu ya moto na ye moko bradwa na ye oyo babengaka monsieur kotambola na makolo bolandaki ndenge monsieur kotambola na makolo wana alobaki alobi ete eloko bango bazali koregrete lelo na Congo bazali koloba makambo mpo na barwandais me bazali kokamwa kaka le meme ngwanda wana azali kokende kozwa contact na baiteramwe wana bautu banani oyo bakotaki alo yango na kotambola na makolo alobaki malamu alobi boye ye aza kokende kozwa contact na bato wana alo ke lobi akozwa lisusu raison mpo aloba nini ke barwandais bakoteli biso na mboka me ye moko azali kokende kozwa contact na barwandais wana alors bakongolais bomituna ntango ye ngwanda olaka na
iteramo asololanga na ba Rwandais wana botuna bango bakoperaka nini masolo nini balobaka yango wana tozali koyebisa bino bandeko bofungwama ezali nde bamakambo oyo baplan na bango oyo basalaka yo so mona bandeko basoldat bazali koviole mwasi après na appareil na bango photo bazali kokanga ba photo mboko mona lobi batindi ba photo mboko ngwanda bimisi yango baza koviole mwasi bakangi photo momitunaka te bandeko tango mosusu bato bakoloba ete mama Rosalie makambo nini azali koloba nakosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso nanu maloba ya bras droit ya ngwanda oyo basala mingi na kati na apareko oyo batombolisa bendele ya apareko oyo balongola meme image ya mabe epai ya bato ya ngwanda oyo basalaka ete bato lelo bamona apareko ezali apareko ndenge nini kotambola na makolo to monsieur kotambola na makolo asalaki déclaration na ye pe alobaki afungolaki bapeuple congolais makambo minene me bapeuple congolais bazali kaka bato bazali kolala bazali kocomprendre te alobi malamu ye alobaka ete barwandais bakoteli biso na mboka si ye moko azali kokende lisusu koprendre contact wana na barwandais mpo lobi beye koloba nini barwandais bakoteli biso na mboka alors bomituna contact oyo ye ngwanda na poto azalaka na baiteramo oyo baza na este contact wana ezalaka masolo nini bapeuple congolais nayebi ete bolobaka ete biso bato ya zumeli mili tozali bazoba mais soko bandi kosala examen de conscience okomona ete bamasolo oyo ya baviole oyo ezoleka na este ezali kaka baopposant congolais oyo bazali ya na poto bango nde mutu bazali kotourne tout de tout ya masolo wana ndeko soki ko moto alingi mboka na ye ndenge lelo bolobaka ngwanda prophète aza prophète te c'est un escroc mpo na nini tango ye yaka kobetela bino lisolo aya na yoki makambo moko kote ya walikale bakosala trouble moto oyo alingi mboka kosala nini akopesa deja alerte makasi mpo aloba ete bakende deja kointerpose batia base ya makasi mpo ete bato wana bakota te mais lokola ezalaka nango mission na bango yango na omoni elekaka kaka boye bandeko na kotika sikoyo boyoka maloba ya monsieur kotambola na makolo ebongo nsima tozongela masolo na biso alika ye moko te voilà alika ye moko te mais oya bimi na ngo nani parce que lelo mwana mobuta osala kuna iya ko kokende kuna te po anini ozomona eloko wana elingi koloba ke il faut toyeba yango malamu tosala tozwa makambo nazoloba ezali histoire image na ye ezalaki kopase te bato balingaki ye te e moto azoloba na bino eza moto anyokwami parmi bamosusu na nyokwami mingi mpona koyingisa elengi ya ngbanda kati na mitema ya bato na tungisa mingi nga nalalaki pongi te na tambola mingi au point que musala na ngai o nakomaki kosala kolela te na liaka kpanga te nzambe azomona ngai nakoko moto moko akoko ngbanda futaka te nazali kofutama te nazali kosala yango mpe mpo na mbongo te nazali kosala yango par conviction omoni donc na leli yango kpanga te na tamboli par conviction parce que je pensais que ezalaki une occasion pour na tosi kolambo na yoki olobi on a passé je pensais toloba te si okanisaki elekaki okanisa su bongo te parce que lelo na démissionné na démissionné parce que omoni makambo biso tozelaki ete esalema lolenge ebongaki makambo yango esalema nini ebongi te koleka démocratie mama mimi loka bofandi na radio awa yo ye okuti batieli yo micro te yo nde moto installe micro te yo nde moto obieti ba bouton papa Jasmin alors tango Jasmin atie micro yo lobi te est-ce que yo sali nyonso yo kokosala makambo nyonso sikoyo tango tozosolano na micro papa jamais azana biso awa papa Jasmin ana biso Jasmin azana sima kuna est-ce que tango tokolobaka émission esalemaki tokolongola ye mpona nini eza ekipe ozomona moto nyonso azali na mosala na ye moto nyonso ebongi bayoka ye okoki te tango bozali na ekipe mazembe bango wana baganye 5-0 baganye mais mazembe baganyaki mbaleleki